Informé bino balandi ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe bino bazwili bakumalamu ya kolanda biso kuna na Europe mbote na bino King Mag le roi des magazines ye wana pona ko informer bino na format nango ya sika kasibotika to fungola basango na biso ya moko na lelo esengeli boba ke fulu eleki kuna na commune ya Kalamu solo ezali ko déranger population moyen ba respirer le sous malamu ezali te baleli na bakondi bolanda elema o ezali signé Jimmy Makola. Population ya quartier Matonge 3 na commune ya Kalamu bazali mikolo yo ko vivre na pasi ya kosakana tepo solo makasi ezali ko kotela bango na bandaku kolamba libanda kutu bazali ko kokalisusu te badra ya bana ya pembe na bakush kutu ezali ko beba po nzinzi eleki likolo ya nini likolo ya fulu oyo etondi awa service ya RATPK enkipo yo wapi boyoka ba mama na ba papa ndenge bango moko balobi L'Union européenne a dit boété, nous avons matisse qui nous reboaka, mais le lot commis au fêlé. Mettez la degré à salité vraiment autres vivre na kin, boy za la raté au pesa de maladie. Hein? Tout on a besoin de santé dans la maladie, boy ba santé des gouverneurs à tota la boyé. Ba bougumé c'est pas qui peut la vente misala bango da ramani. Ba fa na ba bureau. Pour na célébrer ba mariage be ba nini. Hein? Boy vraiment peuple zo vivre boy. Mais ba ya ngala senga lo mo zo mona. Ba bougumé c'est pas fa na ba bureau, te ba quitter sur le terrain ba mona ba misala oyo. On doit faire souffrir peuple. Na banda utofa na te banzinzi moete. Otanda bakushi na singa. Bakushi nyonso so ezo mata banzinzi. Nyonso wana courant pe malongeza la te. Moi pe ko repasser ezate. Siko to sande na bana boye basolo na banda ku boye. E amalamu te. Ta foule so tonda e bandele foule za boete. Kamio za mikolo nyonso de jour sa ta la foule ko pe baso continuer kaka ko boaka. Batongo balobi kuna bafuta makate yango mwa 1000 francs na balia. Bafuta bango de soko bede mwana bafuta bango te mbongo wana kendeke wapi bango bazo futa mate yango bazo bokisa kama matiti ba travailleur ba ti ba jaune to ebite matongeza ki boete bana kolongola biso fulu oyo po balobi choléra typhoïde nyoso eza choléra na typhoïde to kosuka wapi na bana balocataire bakomi ko bima bandaku po bakomo ki masolo balingi na bango sute musoto aboto ko vivre ndenge nini kasi na masolo ya fulu oyo to kosenga pe implication ya bourgmestre ya commune ya Kalamu gouverneur ya ville ya Kinshasa André Kimbuta aboya système ya ba bureau climatisé terrain de terrain oye ba passe ya population esika nini ezali ko simba te esika nini ezali ko simba po obongisela bango ezali pe parmi ba rôle oyo bachela yo wana trop bureau ya climatisé la population ne bazali ko souffrir na likolo ba fulu bosa le loko pesa passage. Population ya commune Selemba o bazo souffrir makasi na etali eau potable poti lelo bazo salela mai ya libulu Jimmy Makola Jerez Lutaou ba signer reportage. Soki oyebi quartier Ndobe na commune ya Selemba o tika na ebisa yoke esika bazwaka mai ya kosokola bilamba ya komela ya misala nyonso awa na pompe ya forage oyo expertise ya jeune ingénieur moko ya commune ya Selemba unde asala yango pona ko permettre bana mabele bazwaka mai yango nde permetaka population ya quartier Ndobe ko uta misika na ba kilometre 5 ba misusu bazali ko souffrir ndenge bozali ko mona ba bidon ba misusu ba memba bidon boye bazali ko souffrir makasi ndenge bozali ko mona uta ka ba 5 km pona ko kozwa mai awa quartier Ndobe yango peza munene na commune ya Selemba u ezali ko sala bango pasi makasi na miko ya King Mag boyoka bango ndenge balobi. Bon, en tout cas, état moko difficile autour de la maille awa. Pourquoi? Parce que awa n'est toujours pas le mot déjà. Ça va battre belende bazabo. Donc cela veut dire quartier nyonso contre nyonso le mona de toujours le ngara oyo. Déjà battu sous bazo uta 5 km pour comme na prince na makadam bazo awa parce que côté na seulement le mot bi difficulté mai. Alors eloko batira bisongo na ONG moko boye mais ezaka yango moko. Alors l'autre osenga en tout cas celui moyen zali mais comment moderniser yango. À tout moment tant que ça exercice wana nzoto passe. Bakonzi ya régie des eaux. Population ya quartier Ndobe bazali kosenga kaka botela bango mai batio ya régie des eaux ekita pour ba vivre pe révolution de la modernité l'eau ezape na kati wana en plein 21e siècle population ba ko vivre na ba conditions ya boete et puis ezali pe manque à gagner pour na bino société munene commerciale lokola régie des eaux
soki botie kotoyo population bakofuta na bango kaka ba facture pe bako bénéficier na mai moko ya kitoko. L'eau c'est la vie. Pesa passage. Tangu na quartier Ndobe kuna na commune ya Selemba population bazo souffrir na mai kaka na même commune wana na quartier Inga mai ezali gaspiller na ndenge ya kosakana te ele mezali ya Rais Moussa. Na commune ya Selemba na quartier Inga plus de 7 avenues Mobimba etondi na mai yango ya nini ya mvula te ya rivière pete kasi batio ya régie des eaux epola etoboka nde yango etondisi mai boye et pénaliser circulation moyen population kutu balekana eza te nzoka nde na bakartier mususu kaka ya même commune oyo mai ebimaka te kasi na quartier Inga mai eza kosopana baza kosakana nango ebebisi na avenir ya l'État oyo ezosala mabe makasi. Notre souci, régie des eaux aya lulenge azosa l'effort que mai eya na quartier eza malamu mais mai sikoyo abongisa bacho ezala malamu po mai ebima bien na barobine pe babalabala ezala sécuriser pour nous surtout ezakaka passe. Bakonzi ya régie des eaux oyo ezali manka gagné po na bino moko sima population de bakozala victime ya bafartire ya minene oyo kutu mai basaleli te baflama banda batika bati oyo botikala kozwa initiative ata mokolo moko te ya koya kochanger boye ezosala soni na kompani monene lokola bino kokamwe. Pasteur Landou Masudidi azali na commune Njili aza kobikisa bato maboma ata kutu sen pepe lembaye kende na eka kuna kozonga normal. Michel Osomba Meder Elonge reportage. Zokande ti bato maboma batondi na ville province ya Kinshasa ezali po bato mingi bayebaka na bango te que champion docteur ya maboma esi ya monana awa na Kinshasa la capitale na kombo ya le pasteur Landou Masudidi l'homme de moto ya église GMM na quartier 2 na commune ya Njili. Banakini pasteur Landou asalisaka maboma jeté atali boma zali na 10 ans d'expérience. Il suffit kaka bomemie et pas pasteur Landou Masudidi akokanga eba chaîne prière quelques jours après libome sili mutazongi normal. En tout cas, ba famille oyo bozali na bandeko babela maboma oyo ezali occasion bokende ko kinela bango nzambe ya Landou bazwa délivrance lobby bakoki kozala lisusu très important pour la famille pe famille et profiter na sima na bango boko makaka na quartier 2 na commune ya Njili tembe vraiment ekosila bino et ça la bien. GSRI en pleine promotion de Kolingo voyager na Dubaï, Yolingo de Turquie, Kima na Yombangu na ONG SRI et pa Yemoko, les facilitateurs, le président Simon Ikamba, Azali wana akosokipe na yo, Mardoche Kassiama, Medare Longue, reportage. Simon Ikamba, le tout-puissant. SRI le Pink King. SRI mon pangé na promotion pour le voyage à Congolais. Bonne fin de l'année 2017 au mois Congo yoka. ONG service en réussite international. Et même bino mon pangé na promotion pour le voyage na bino. Olingo kende Canada, États-Unis d'Amérique. À partir de $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ekosalema kitoko. Olingo kende Russie, Brésil, Cuba, Turquie, eza l'État Schengen mobimba, Afrique du Sud to Tunisie, eza la paix olingo kende Dubaï to pe bamboka misusu, eza la pona ba étude, tourisme, commerce,
soins médicaux to conférence pour contacter na bino kaka ONG Service Réussite International ya président Naikamba Simon. Tala, à partir ya $500 ya pamba na fin de l'année oyo, on se retrouve na Tunisie au Kotanga Polobi. Okoma cadre ya moko yo kitoko grâce ya ngolu ya mosungi ya peuple congolais Monsieur Ikamba Simon. Papa mama hey! Meilleur héritage okoki kotikela bana na yo ezali ba étude ya qualité. Yango wana ONG Service Réussite International champion pe #1 na masolo ya assistance pe ba démarche ba visa e bengisi bino boya ebele boya kolukela bala na bino ba visa bakende kotanga na étranger. Oyo ezali mopange na promotion bokoki ko rater na $500 ya pamba on se retrouve na Tunisie pe na $1000 Canada pe États-Unis d'Amérique monio. Bonjour adresse avenue Pascal Taboulay ex Tombalbaye numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya Inerbe. Bokokuta mususu na avenue Colonel Ebeya numéro 24 commune ya Gombe en diagonale na quartier général ya Armée du Salut. Et bongo bana changwe na boulevard Lumumba numéro 25 quartier 1 en face ya Bicalbitus référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse wana Ozamo Bimba. Bana Congo occasion oyo soko raté yango o raté pe mikila poto o raté pe kokoma cadre mikolo sali koya pesa passage SRI Nyonso na facilité. Bawewa baleli tracasserie eleki epai ba bureau de na la police kutu likolo ya tracasserie bazokisaki président national ya ba motar bolanda elema oyo ezali ya Fabrice Mawete. Ba motar tobengaka mingi bawewa bakoma kolela mingi likolo ya tracasserie oyo ba bureau de na ba policier basalaka bango. Kasi mokolo ya samedi na poko wana commune ya Kalamu na croisement ya Kapela Kimwenza président national ya ba motar ye moko avivaki événement à live. Ba motar na ba policier babandaki kopotana pona o etali air selon ndenge bakatela bango ke basukisaka na 20h pona ba motar balobi ke ba policier na ba bureau de bakoma ko régler ba montre na bango po atakutu air wana komite bakangaka bango pe baliaka bango mbongo. Tangu bazali ko discuter Monsieur Ziko azali président national ya ba motar akomaki wana tangu kaka zoluka ba explication moko ya ba policier asilika abimisa mbeli na etango alingi ko bareboe botande nini kataki président Ziko na liboko epesaki pasi makasi ti lelo kutu dossier ezali na société ya pembeni bakomi kolandela po boye ezali normal te. Ngana za civil na koki ko attaquer la police te c'est pourquoi nazali ko sele ba autorité pona bazwa décision ezali awa tracasserie ekomi awa ekomi na ndenge moko ya mabe na moyi bazali kokanga na butu bazali kokanga epesi na passe na sengi na zokele pe kokutana na général la bango mais ezo pesa passe. Tangu nyonso tolobaka kyo esengeli suivi na mibeko ba policier na mibeko ba kondia la police batiaka esengeli salemaka kasi komi ko salama epai ba bureau de na la police ezali mabe makasi po tangu autorité morale ya bato komi esengeli koyokana ko expliquer makambo na ndenga malamu pour que pas conscientiser bato na ye mais kozokisa boye esali kitoko te bakondi esengeli bolandela makambo oyo po ya boye ezosa kitoko te mabe. Na commune ya Makala ba policier bakangaki bakulu na bakotelaki mama moko na ndaku pe babotolaki biloko nyonso eleme ezali ya Rais Moussa na commentaire ya Medar Elonge. Et ça les 5 jours déjà depuis groupe ya ba civique Misato Bomoni bakotelaka mama oyo na ndaku na ye na butu bayiba ye biloko nyonso bakiti bilamba ba TV na biloko misusu ya ndako donc nyonso batika ata eloko moko te kasi na tango mera lamuka akenda inde kotika plainte na siat ya Makala Ngunza kasi botu nanga nini
Lobby mardi ne capitaine Godzilla na ba policier ya siat ya makala ngunza bakangaki ba un civique oyo yango ba présenter bango na presse. Papa bami ba oyi banga partir ba 3h55. Ba ye ba koti ba fongoli crochet na libende. Ba koti ba yibi TV ba yibi nga bilamba nyonso moninga poso oyo. Yango batikeli ngai. Ezali boye. Ba parents na bango ba futanga biloko nanga. Po jamais nga na koza na potion oyo. Ba parents na bango ba futanga biloko nanga. Reste l'état a en charge na bango. Singna bakonzi. Bosa musana bino normal pardon. Biso toza ba famille ba enquêter na ebinde ba bunda kuna te na ndi ba simba machete te. Naza moto naza artiste comédien, les artiste musicien. Natambola kapo na fandi kwa makala. Na yebi kelino bazo tala nga pe ba omuna nga. Mosala kitoko ya la police epesaka population esengo pe confiance envers la police. Lokola ba civique yo bakangami boy. En tout cas basi sango. Justice sala musala na yo po sala bien. N'édition na biso ya lelo awande totie point kasi ndenge kaka tolobaki na King Mag le roi de magazine awa tomemeli bino rubrique ya sika mbutu oyo ye moko le professeur des élèves Meder Elonge aza kolamba yango pona bino kalate ya kopesa bino bokomprendre ke tokomi na suka kasi dono basusu nini édition moko na lelo soki bosepelaki na yango bopesa merci mingi na héritier Kanu asalaki yango pona bino na sima ya caméra tozalaki na Rais Moussa kuna na montage Dieu merci Mundele Vini Fat Anyo Mabengo basalaki musala kitoko soki bosepelaki pe na King Mag moko na lelo pesa merci mingi na coordonnateur bengi Cicero Masamba yazali ko coordonner nyonso wana King Mag bon na loba nini kotoyo bokondi kotoyo victoire biso na kati todondwa King Mag yo